Bon. Il paraît qu'elle vient à son Kofi Olomide Mtatinda qui habite à stade. Oh. Obinayo, bon attaque de Kofi Olomide qui va être au pire, il n'y a changé. Papa, au pire, il y a un coup de Yemina Kofi Olomide, Tilelo, un mieux commenté. Bama Nsamba, Bama Makamba, Adobo ma. T'as le monde à stade où Ali Banangoube. Walesa, évangéliste Walesa, papa n'a dit, a plus de 50 églises. Sur la carte, 50 églises, on a 1000, 2000. A ou pété. Souviens à Félix Obengano, j'ai ça. Au côté de la francophonie. Au côté de la Walesa. Viens, on doit s'attendre à Nini. On doit s'attendre à Nini. Tout ça a battu. Ken Benabi, Félix a mérité prison. Puisque Stade Douana. A mérité prison puisque Stade Douana. Moi, non, c'est la vie et toi, c'est la Ken. Non, c'est la Ken. Non, c'est. Et Marie-Paul a bêta en son coup de tête dans le stade de Marty à l'époque. À l'époque, Babé n'a pas tant le biban a banda le souroli pendant soin au royaume ni pas oisé quoi. Quand ça découragé tout. Tant que j'ai ça à Léli na TV, à l'obi, on a beau la rabana na ngai, oisé wa binga ngal wala mwana muke, mais nzamba, webi combien de personnes batala, on a mona ba commentaire ya batu. Ndé baba j'ai ça courage, mamsou ba finga Félix oisé quoi. Et puis, oyo robete sous podium moko, l'église. Wale sa si ça peut obéter concert. Bat ba eko lela masumu na bango, wale sa sali bikamwa. Yo ka sinzamba o permettre podium wana bo utiliser ngo sous autrement. Yami balé. Apu sa date, yami balé. Na osenga vie écran géant. Na bando banda promotion 18h na quartier na écran géant ba betara ba clip via yakala. Na osala animation ba somba billet. Yebisanga vie abimiseli biso gris. Ya ba point de vente ya ba billet. Akomi ngaba ya la munene toyebi place to somba te akomi masina ya munene masine bandi banda na coin ya Petro Congo ti kuna tango ko masina to somba ngwapi Les humiliations que j'ai tolérées, cela n'a pas suffi. Papa, Simba Siko, Yamana Moussoumen. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Très ému de savoir que vous êtes tellement nombreux en train de nous suivre, de partout fidèles et aimables téléspectateurs de Congo Winner Télévision. Bienvenue dans notre émission Tolobela présentée par moi, votre humble serviteur, Milik de la presse congolaise. Merci Nabandeko Balandino Sondenge, Bozuli Bakou Yoko Tabiso Nabanda Konabino sans permission à travers votre émission Tolobela. Abonnez-vous massivement sur notre site Congo Winner Télévision, vous ne serez pas déçus. Ici c'est l'information, pas de polémique. Kande Nebi Sarabino, l'information est sur source. Heureusement, awa et pas Emelek de la presse Nzela site Oyo Congo Winner Télévision. Abonnez-vous, vous serez pas déçus. Très chers abonnés, nous font la page émission Mokola le loti kato bengi sabana na Nzambe nyonso balobi le 2 septembre le 3 septembre prophète Fortina Bukanga abengisi bana na Nzambe nyonso na Luanda na sali ya monene za signé Afrique le 2. Si les 3 bana na Nzambe nyonso bokende kokumisa mkolo mokili mutapesi biso souffle de vie poto kutana na bino prophète Fortina Bukanga abengi bino na signé Afrique le 2 ti les 3 topesi mbote mingi na madame Sarah Kabunji la Cléopâtre mwasa le kingolo na mwendo depuis Londres topesi mbote mingi na Benjin Zetema. Un grand merci aussi à celui qu'on appelle Eli Passawata depuis Njili Chandri Jean Pan j'étais salé Hervé Kapela fils Abadjoka topesi mbote DJ c'est le yo topesi mbote. Un grand merci aussi à celui qu'on appelle Rachel Louvambo sous RL de moi-même depuis Luanda. Un grand merci aussi à celui qu'on appelle Raja Fashion Police. Merci pour le soutien. Simbo Teming DJ Carlo mise en place depuis ambassade. Très chers abonnés, aujourd'hui de notre plateau, je suis avec Very. Vous comprenez déjà Zeni Kumbi avec Yeto sur la carte actualité. Il y a Félix Soazé quoi. Pour jusqu'à présent actualité Zagaka qui tira PV. Il y a patron Félix Soazé quoi. Avec Ye tout mes canaux tout analyser mon par rapport à concert Nyonso et l'équipe.
Kati na concert à Félix Oisé quoi. Montréal sur deux amants comme Fongolé langa déjà plateau Zini Kumbi. Bonjour et bienvenue dans notre émission. Bonjour Milik de la presse, bonjour à tous vos autres la vie à travers le monde et merci beaucoup na Adida Lumumba derrière la caméra. Obi que yo lobi ba non ça, mo lobi te que Lumumba mtwana sima. On l'obité. Donc voilà. Et na l'obité que na l'obité oh ta ça ok. Ah merci beaucoup na yo et merci encore une fois na bande retour balinga rabiso. Merci beaucoup na les véritables codes ya Willy Moucheni code en quota. Ya Willy Moucheni les véritables codes et merci beaucoup na Muchiribara chambre de monnaie. Tobo sanité tête ndai maboko banque ya maman Rachel Fouta. Moi ça l'église catholique na Valère. Maman Rachel Fouta. Merci beaucoup na batutu bolinga zini kumbia donc tozali merci encore une fois na fondation éthique jolie Ilunga fondation éthique et merci beaucoup na Cynthia Don Dassi Makes Cynthia Don l'architecte Cynthia Don na émission laisse tomber un bon tonton l'homme intègre Cynthia Don et merci beaucoup na tout bolinga zini comme nous sommes là tous patron ya café Suisse comme on est là boss Tino Kanza soit la famille boss Tino Kanza soit la famille boss Tino Kanda voilà boss Tino Kanza soit la famille. Merci comme vous l'avez dit boss Tino to pesi bambote pa nyonso ozolanda biso toyeka vérité par rapport à game le barodi le manzaka tozaki ngano le 12 avant tozala tokaki déjà président Félix Oisé quoi oya prometa ki biso tout moni pe sur place oni ne lekaki surtout obito mekanan kozongisa ba stade Marti o elekina stade Marti Félix Oisé quoi différence ni yo au moni ba stade o elekaki pas Félix Oisé quoi tout moni yango ministre de la presse ogembangu trop et feleto bandana nuna debi ndenge monstre d'amour Félix Oisé quoi bandaki ko préparer stade nae voilà au moni monstre tant azo préparer stade ezaki na collègue nemoro musicien o asalaki campagne ya mabe makasi par rapport à stade ya monstre d'amour na kombo ya Marie-Paul Moitayan Fubison Stoyebi webi ke Marie-Paul ba bundana ba igwe de la forêt Marie-Paul a betalem souwera son coup de tête wera koya na moto Bison Stoyebi masolona et déjà Félix Oisé quoi félicitations d'abord na ye parce qu'il a courageux. Félicitations pour le courage. Pour le courage, non. Pour le courage, parce que malgré que tout le monde il a courage, c'est ça qui nous dit. Mais maintenant, il a courage. Vous comprenez? Donc, félicitations à Félix Oisé parce qu'il a courageux. Et Félix Oisé, quand il dit qu'il a un bon bela beta stade. Parce qu'il a dit sir naï. Mais tel a sikoyo. Et là, il y a un stade de Félix Oisé quoi et ça la nengo to monaki et là ali bosso moi tayanf Marie-Paul aleki na ba média pona ko lobake mwana bandal mwana kasavubu mwana gitambo montikile ipen ma campagne njili matete lemba alongole ku matete mutu pena sokoli ala te lamba aya concert Oisé kwa koyoka nini wana no ba démarche ma be o aliboso Marie-Paul a salaki contre Oisé quoi parce que nga pa nga vérité na kashango te nga lokuta pa nga ala te nga lo ba vérité mambo na lo ba soki ba tie tembe to na ba internet pour mona ba mission ko to mo zonga alobi Oisé kwa osala loko te na stade parce que aoye manze monini botika ba vantir a dénigré Oisé quoi la banenge belé et toqué au-delà deuxième chose pour na zonga na question na yo deuxième chose c'est que Félix Oisé quoi ba audio bimi na ndenge ya orchestre ba musicien bazo déclarer stade to préparer à terre faut préparer en Afrique du Sud hérité ou bana mike ba bimisa ba musicien boye mais biso ba musicien to zakagawa aramo pesa biso ba silikoti ba danseuse ba déclarer vieux à bengani ba musicien on est à deuxième échec il y a stade à Félix Oisé quoi voilà pour na yemoko nazo ba no nga na sala analyse et puis bato ba otala biso ba d'accord na mamno loba
viens donc à bengani ba musicien. Déjà, j'ai ça que tu poses. Aza parmi bateau et basala ba générique il y a danger au bateau fele ba ya koyoka na stade. Ba seden play wana ba Jos liena. Bazala ki bateau yo il fallait bazala un événement wana pour que événement wana attention ba bangé bazala plein tête to yoka musique parce que à vrai dire vieille mbagité. So yo tali stade ya Félix Oise quoi. Et ça stade où via Betson ou monta Betson on a Fabrigaz. Nazo ke no na ba analyse est vrai. Ba argument est vrai. Nazo ke na yo. Vous comprenez? Tant ou via bengani ba musicien. Ba musicien ba komi ko sala ba émission pour na koloba cœur. Viens na biso wana esprit mabe. Viens na biso wana boye viens na biso wana boye ezalaki sous campagne oyo neti bana masina concert ya Félix Oise ba koti vraiment parce que engurba oyo bimaki Betani oyo bimaki tribunal oyo bimaki na ndenge ya Matankumu bana masina ba yebi bango so bazaki ba dirigeant qui vers municipal pour na koyoka Yankobo obi kriwana Yankobo Mozabili bozo so yebi sanga sko kriwana jesa ki na stade pour ba avec malili na stade Eclipse ko ga animation te bo Eclipse boiraki Eclipse ngana yo Eclipse c'est mon ami Eclipse aza muto Eclipse aza muto to bani na ye carrière après banzela moko ye koto ya animation ko to TV ndenge ngana yo ke la Eclipse ezaki bongo te parce que déjà ko bengana ba musique to c'est na ota ba musicien pour no ya na question na yo ko bengana déjà ba je sais que tu peux ba Jos liena ba set and play il fallait vier à jouer dans sagesse il fallait vier à zela et venemer les cas il fallait jouer dans la hypocrisie te et logo et salami bo no bengana ba musicien te na zela stade les cas parce que Fabrigas a éminé, a débrillé. Tony Blair, Jos Liena, Olongo la vocale n'est juste, et ça moi passe. Et d'abord félicitations d'abord on a Fabrigas parce que malgré Moussa qui dit moi na TV lobby, vieux waze gwazo dinda déjà, mais Fabrigas soso lingo benda vieux. Vieux pas ko benda yo, bo zinda bino mi balé. Donc, stade y a vieux 100% et dans 95% ba critiquer parce que via le bagage on l'a on les mokili mobimba. Mais et loko via la télé colon wana maike pas la tango. Internet il est le sous mambuya teoko sabato argument. Balande la boé $164 bon via la télé colon. Oh. Na bien zini kombi topé manam qui place en tozonga $164 le revient à laquelle colo ce que c'est que Michael Jackson passe mon $164 si go sotali ya Michael otena vie différence ya makasi les problèmes za nini nga étant que journaliste analyste musical vous comprenez tolobako eza vérité vie il fallait pas bengana no ba musicien avant. Oui, mais ministère va déclarer. Via comme mon Fabrigas le rôle en Zambé, bisoto bundana vie. Via zo kababa mbongo pa Fabrigas. Nga jesa ki na soma mutu kana ngana mbongo na nga via baksela ngandambu. Via zo lenga Fabrigas. Et puis stade ya vie na organisation tokos lumière tokos ba cameraman ou ba filma qui tokos et loko bomi viezaka moko moi spectacle via Betty au moins ne ba humilier na réseaux sociaux ba tche Michael ba tche ba son Michael via Obina et ça ba humilier vie ozomona yango moni na vie ko ça la rappelle trop pour venir à biso à ça trop boy. Yango moni silisi fali. Non madame vous êtes ndemo. Nazo son bo solo. Non, yo mbo fali au continue. On vient na biso à quoi? Viens na biso à quoi?
soko tali vidéo vie à salaki na ndenge ya remercier ba fanatique bo comprendre que longia vie na stress ya faux vie il fallait pas bengana ba G5 avant stade pour G5 si pour éviter ngabi mandeni peut-être ngala ta ba zebola na ba moto abouaki batu babini parce que ba G5 banga ça appelle promotion boya koyoka siko promotion un stade et so que na ba émission ba G5 ndenge G5 azolela na sana bana na nga na bokola bana alela na émission a Glody yo mon émission de G5 olela abi nga na sale belé pour na vie on a tala vie on a boye wabi combien de personnes oh ba inaki viera jour et G5 a sala émission na Set and play combien d'émissions a sali contre vie tant vient au la promotion à stade. Oui, combien de personnes au baini vie car na émission c'est de na sali. Et puis zela la silisa na que non ba gimo sali que stade wana ba fallait pas baya. Les 13 vient bêter les 15, vient bêter les 12. Les 11 ou aller sur le stade plein. Yo sommes na campagne d'évangélisation. Bo betango podium moko na musicien zala. Bana na nzambe ba prier ba leli masumu na bango na podium wana nzambe sala biso grâce biso stwebi ke ba mise ba to akisi yo sikoyo ko beta okumisa nzambe te mais okumisa bata mokili nzamba ofraper kaka eza parmi ba argument papa même mambo na lobo échec ya stade de Marseille il fallait pas abattre les 12 il fallait pas déjà toke sous mususu argument mususu tu peux imaginer ba tout d'abord que next stade trop na mambo francophonie ba fali ba beti malgré ya betaki ya mabe berité ba beti ba maman na concert ba Guinness ba faire rigola ba ke ba stade ba ke ba 20 mais ba lembaki de stade or vieux il fallait beta tana ba fin août vieux au tara les 12 vieux était monstre était mukwa bongo jamais gozonga sima tala siko lelo courage na vieux courage Zini pardon question qui manga otiko baba bolamu ya ba G5 ah fallait pas faire bien na bango toi tu penses que ce ba G5 chipo ezalaki stade wana ngeza la rempli na lobi na yo to yona ebiso avant de répondre à la question on a place mon boy TikTok au Kofi Olomida c'est na Fabregas non pardon au pire TikTok Fabregas TikTok non président Wazé Félix Wazé kwana na Fabregas oui que je sais à boire na carte oui via longola ki yango ye moi je sens dans le asenga du abaki soki batiki ba cri na ye a reporter v plainte ya na lobi na yo via longola ki yango OK otuninga question bi soki je sais gazalaki tala wana ni amuragera omoni wana ni amuragera ayaka na magamu na ye bazalaka ye na papi louange ayaka na magamu na ye. Et puis bateau via pesaki organisation. Soka zaki nga. Tout nanga so via pe organisation ya stade. Nanga sani tout nanga. Et là le besoin Xavier pour ça. Yami balé. Yami balé. A pour sa date. A pour sa date. Yami balé. Na osenga via écran géant. Na bando banda promotion 18h na quartier na tie écran géant ba betara ba clip via yakala. Non ça l'animation ba do somba billet. Yebisanga vie abimiseli biso gris. Ya ba point de vente ya ba billet akomi ngaba ya la munene to ebi place to somba te akomi masina ya munene masine bandi banda na coin ya Petro Congo ti kuna tango ko masina to somba ngwapi via komi bandal ya munene déjà communication ya vie ezaki mukie ya omoni faire rigola na conférence de presse alobaki na boyi ko bengi sabatu ebele na poto ba na stade parce que j'ai dépensé trop parce que à part Beka faire a misara mbongo na ye so na pesi yo montant au ganga au koganga siko vient na biso Félix a monega stade pour via comme munoko abi yaka stade na sala mama na plaît pour via aller sur na ye mais via au boss na ge ya na bibilo we belé senga na stade pour stade pe senga ko lokango na butu stade pe senga ko lokango na butu on va le garder pour na butu ba na nzambe de bazala ki o lokandeni
Olorandeni, Erita Kanga stade pendant 3 jours. Malgré que Baboire biloko na nenga butu. Bibi muta boire biloko toyeba déjà. Baboire la wata biloko oyebi. Faire Kanga stade pendant 4 jours. Abando boire biloko. Bama ntsamba, bama makamba, ado boire ma tala yo mona stade wali pendant ngube. Walesa évangéliste Walesa papa na biso a plus de 50 églises. Sur la 50 églises, on a 1000, 2000. A ou pété. So vient so Félix Obenga no ba Jesaki. Okuta sous la francophonie. Okuta sous la Walesa. Viens on s'attendre na nini. On s'attendre na nini to sa bateau. On s'attendre quand un spectacle wala ka kibiso. Demain viens ça pas même spectacle il y a 15 minutes, na tiens chrono. Spectacle vient ça on te mon ara na chez Tembat. A sala on peut na chez Tembat. Maga maximum quelques biloko. Comment ndenge vient en lobela ngala no loba ngo bien abi vie a rotondisa nete mais vient ko kamusa mukina spectacle bateau na CP na concert à vie il y a 2 personnes Fabrigas na papa Jano Bombenga Africa bateau moli maboko tant Fabrigas a joué bateau moli yo mo moniteur Fabrigas a yembi mi babotole mi ke ba pe junior wendo ba siliki via botoli su junior wendo mi ko pe Fabrigas or vie fait la foule là-bas na ye ba josi bien na ba chesa tipo ça c'est chesa tipo we reso ba ki mwana songa na ndaku na bino Fabrigas oke na ndaku ba tusa nini ba bengani ba ninga po na yo ça qui invité quand même. oh ya ça qui invité ici ne comme kino liwanga na kulanda yo. mais que dit je te salue. Ah bien, question pas qu'on répondre dans Siba. Par rapport à Jesaki ceux qui ba ya qui stade on est à plein. Na bino est à la plein ou pas to nga to sepela. Voir même na bateau bazanga na biwa vient na biso Félix Oazio ba oseka. Wa mita mabe. Il paraît que vient na soko felo midem tatinda ya beta stade. Oh. Viens-moi qui mine. Viens pas papa Ken. Viens. Viens pas Ken. Na ouais mamba Ken. Viens-moi qui mine. Mais au moins peut zinito me kana moi muke pe ça qui ngam mawa. Bien sûr mais na lobi été. Na la batu nyoso. Na bien. What's go serani o sera vie. Non sera fête. Non sera mamovie quoi dans ça là. Mutu na yo verra. Na bien. Venez biso ko follow mide azaki parmi les invités oyo Félix Oazio kwa tela ki mutema. Mais en plein concert bouvé à Kinemiki la taille au moment. Papa la famille sacrée. Moi na nièce ya vient na biso ko follow mide balaki na France. Et sengaki kofi fois kende poza li kundia famille na bango. Kofi li kundia famille ngaba pousa ta date wana po yebi bazane événement na muninga na ye. Ah. Mariage ba batie mariage na date depuis kala. Ya za no komodo d'autorité. Lobi na yo bon attaque du Kofi Olomide yaki ba mbe au pire lo ni nga échanger. Papa au pire yango kutu ba yembi na Kofi Olomide ti lelo 1 million komate. 1 million komate bo tala. Omoni lelo ba musicien to ba vient na biso ebele. Batika ki teti. Comment? Et l'on recevait vient na so Félix Oazio kweza ki mukwa bongo. Papa faire ego la Jésus. Tovandi ngana olobate yozala témoin faire abizini tu dois parler nga fona beta stade yoko loba faut contribuer faire égola so vient so aze kwa pesi massa na biso mowe charge à communication massa nga loba non bien té bon on a touché té ayebi pe ga loba bien té pour so ba tchenga y a pas match so yebisanga popularité le roi siko yebisanga nyonso wana eza parmi ba argument ope bomi vie macaron babach ya presse ba donjon erni grille après de vente ya ba billet bimi erni Walesa kutu mosali na nkolo atambola na ba jeep ba tie groupe na sima micro ke zongi boya bangu ya ofele po ebige talaka église za ofele me batba na mingi te concert mbongo batba na mingi
parce que Nzambe moko azwaka petit na ye proche abora ye na se ebi ke petit na ngana proche ara makasi mais bisengo ne alaka point d'interrogation. Merci Zini Kumbi. À propos de on a vu ce Ken Pianama qui s'est que j'ai sali à passant depuis Belgique. À propos de Ken Soussouné, bisoabi gouvernement congolais a un droit au Kansa Félix Oazio pendant un mois. Au Kansa Héritier Watanabe pendant un mois. Pour Ebangisa, c'est sa question. C'est là. Comment va toucher Watanabe? Déjà, Yoka. Ken Piana déjà ça la bongo. Dida. Ken Poilia faux bongo. Donc à propos ya Ken et engagé gaïe mais akeba non touché héritier Watanabe parce que kota makala deux fois héritier contribua akeba vous comprenez héritier foutele bandaku Félix Oazio on a foutele bandaku ah oui akeba na wata Ken Banabi Félix Oazio a mérité prison puisque stade Wana a mérité prison puisque stade Wana Wano sera vieto sera Ken non c'est Ken non et bien na yo ah bien au moins émission de ça là nataka émission molobi ya prince moi na roi na Ansi Luzolo prince Bakali ba mitema be wallahi bazamite mamabe otalengo ba mitema mabe non moi si forme émission le roi émission de ça c'est niveau parce que c'est gafier ça faux ngana on peut se ma félicitation. Ngala be ma félicitation parce que viens à courager. Kobimisa $30,000. Biga stade balouango 30,000. Donc 30,000 n'en pas. Zoa sigoyo et là on y se ebe na stade. Yo. Et là on y se ebe na stade. Yo. Et puis so muta kufi na et puis baloba be so muta kufi na concert wa zeka so kufi na oseka. Et puis taba bana mo ba côté mike wana na mona ba bana na simana ngwe obike ba ba lega biso de ba beta bale ba lega ba biso et puis bala ba beta na mulangi ya ji on ne dit moi na mo côté wana muke yo côté linzelani a teka so ni obika côté bena lobo ba bi singa biya $100 $50 biya $50 ozuango wapi vie mo lo wala pire mutawaze kwa toale ne wana abi na ngabi na bombi comme via moi responsable je te salue mon vieux habité ya ba tebeli ba so bien mo ba $50 ba kabeli bato là vous va bien la porte na ça de via côté la mutu na ya tika là bien est-ce que ba propos na Ken na propos ya prince Bakali pour baza ba confrère na biso ba journaliste mais ba wo taquer te ba taquer viété ba lobby bon pona ba ndeko mususo ba ya stade avant babanga ke babanga si ba bina filer ba fabricas ba bina filer ba fabricas ba na charge à stade. Vous aussi quoi betonde. Bon waze kwa niveau na bon. Est-ce que ça analyse moko prince Bakala Salabi waze kwa zana nzembu hôtel succès ou le bina filé. Bino nyonso na tia bino nyonso batoyo obo otala nga obo loba gef wata sala piaka. Bomoni piaka. O wata sali piaka. Papa wata batonda boye pelusi plein. Kande likolo wata kota batute parce que na niveau ya wata ça va. Vous comprenez? Ça va. Pour soi bête deuxième on ça plein pour éviter toutes les stratégies. À part biloko ba bois kelé. Pour wata ba kunde la eloko, webi. Na dévoiler biloko na ko lo baté parce que na ba boye pe ba to bureau pe ba ko benga pe ba siliki. Ba ko fâché pe comment sinon ba biloko. Yeba ke wata ba bois kelé biloko. Malobaki argent sur les 28 jusqu'à présent les 28 ngo kalaté malembe. That's one of Ozo so bada. Faire autopia date mon mikolodi 6-14. Bato ebi 6-14 ebit you arena. Déjà OK nenga lobi na tindele press voice na ese press. Kobimisaka ba date ya biloko na ko betra masolo makamu na yo avant temps 6 na ba producteur te. Et là on peut ça la erreur ya ngwana ko ta faire rigola. Sili sana ba organisateur ba bimisi date obimisi mbala moko. Très bien. On peut saluer Wata Mouere. Pas de mise à dire sur la vente au Kangangwa. Té. Il y a un épisode. Date Wata Bimisagi à stade. Et ça va jouer par rapport sur le chemin de la gloire. Sur le chemin de la gloire, moi 5 producteurs, moi mon en babé tiens ba sala minene na ba Paris. So bureau vendre tel babi bon. Ni affiche sur stade des Akak. Mais date on est en close. Vous comprenez? Beta biloko avec Félix ya. Na bien.
C'est bon, toi, tu es en Félix. Au moins, il y a des belé à oiser quoi, par rapport à babina filé, reti watanabe, sombele, baka. Mais pour un bon wana kaka monstre à dépenser dans le stade, soit sombele, misena, mituka, le mot peut venir à qui maté. Au moni, vient la bisonde, bon, viens l'année bien, mais Dida, via Bongisara, pardon, via Bongisa, via Beta Bachetemba plein, via Beta na place sous plein, grand hôtel ou la mais stade ambassade Olivier, je sais que tu peux une scène une play, une Marie-Paul, Mambo Salivier, je sais qu'on a yambé lobby, lobby to me au sol là non, mais vieux courage vieux. Na yebi ke eza pasi ko bungisa plein na yo za ki okana ko bungisa na ba spectacle na yo et problème ya te matanga on aussi là na okaka internet c'est ba mela balia ba sepela po ela ki fête kasi apa matanga pe ba balia ba mela ba sepela papa ta bien via za courageux ti aye ko lobake félicitations apesi ba tout merci oui kasi po batiaki ba bis na chaque arrêt mais le matite on doit batiaki 50 transco basale ka misatu matite pe bomi fait TV radio te bo swela no ga 3 ba na 50 on peut faire un pifo papa yo mambo TV te donc c'est le boulon bon na lobby na yo mutu o asali ke waze kwa tondisa te Marie-Paul. Je sais que tu peux céder une play. Qui est Marie-Paul Namboka Oyo pour alloba un mois dire yo qui est stade té, ngana qui est stade té Marie-Paul a beta ouais en son coup de tête dans stade de Marty ouais quoi yana mo. À l'époque, ba benga ke moatayamf. Tant lobi bana banda lo sokoli pena soin, okoyo kani pa waze quoi. Ka ça décourager ba tout. Tant je saka leli na TV, alobi ngana boko la bana na ngai, waze kwa bingani ngali wala mwana muke, mais nzamba, webi combien de personnes batala, ngana mona ba commentaire ya batu. Nde ba je sais courage, ba msu ba finga Félix waze quoi. Et puis, oyo robete susu podium moko na église. Wale sa si ça peut obeta concert. Batu ba lela masumu na bango, wale sa sali bikamwa. Yo ka sinzamba o permettre podium wana bo utiliser ngo sous autrement. Papa, babilo wana on ba argument na beti oyoka ngote pa mutu oyoka te ba argument na loba no. Oyoka ngote? C'est 100% concert Félix Oise quoi. D'après Zini combien de pourcents? Papa. Wana so to tsembe yambia bat banya ba ya bongote. Dengo dinari, dengo dimaria. To tche place wana. Il pas bête quand même. Bon, via sali 12%. Zini combien? On nanga ba 10% na tche 2% likolo siligi. Parce qu'on a 12% au PC. C'est le plat artistique. La vérité. Azavier, tu respecteras trop Azam comme na mbogoyo. Mais stade inaye, nion sur le ben biso 600%, 12%. Abaro ça spectacle 12%. Vous comprenez? Lumière, son. Vieille, t'as la différence. Bon, là, il y aura différence. Via matina podium. Banda kata mutayo simé na nzoto. Fabrasa matara boy bato yo landa fa. Différence ka yangwana. Ça ce qu'on analyse. Point ba no landa vie ba ko kanga vie na nzoto te. Tu vois les ba villageois ba moni mutu na bango leader na bango fo ba kangena. C'est ba kitivi ba la te. Kitivi be bazala. Ba kanga leader na nzoto te. Non ye. Tala. Ouais c'est quoi mise en place bakali lobi. Na anziluzolo. Adida. Merci pour notre talibiso. Bon, au moment où on a ma BD, ce doit sur la pembe, et ça va communicateur à vie. Mon pas bureau, bah mitema ma B. Puisque biso doit qui charge, je vais bien à biso de ça la promotion. Car on va finir biso, ce doit essayer de marcher quand on a ouais. Président Mambouna biso. Et à Mamboua TV, c'est un gâteau à tout le monde. Et merci beaucoup pour tout talibiso. Lydie qui met j'étais sali et Platini Maët et Tobo sanité base faut voilà bien la base solide et Gino changer à monnaie na mboka na biso na café suisse yeso na $50,000 voilà pour ça francs voilà pour ça dollars et Platini Maët j'étais sali Gérard Richard
Tozoé baté mikolo café suisse ya nini. Nazo comprendre te. Nazo na bête logo yo. Oyebi ka café suisse na regretter. Nini sino kanza na regretter na ebita to ndo bando teka nini fufu to nini. Boss, ya nini. Na sepe na biloko chete. Boss, ya nini. Boss. Café suisse. Boniko vie. Les boss tino kanza ya nini yango, ya nini. Au premier avertissement vie. Na obeta biloko. Merci beaucoup dans le véritable code. Il y a Willy Moucheni, Kodian Kota. Na ebiso via mystique. Tu bois la vie de poigne. Na boire avec puisque il y a bisaki ngai au pesa nga numéro V jusqu'à présent bien numéro V. Il y a Willy Moucheni, je te salue à passant Kouloukou. Na sola na vie. Soit bien na pesa numéro na pesa. Merci. David Jello Nzeta Mbongo. Patron millionnaire. Banda webele na ville. David Jello millionnaire, je reconfirme avec Fox. Def Jello. Et merci beaucoup. Na tête Tendai Maboko Bank. Motema Batua Maman Rachel et Fouta. Moi, ça l'église catholique na Valère. Et merci beaucoup Nadida Motema ya. C'est pas Madame Sarah Kabunji depuis Londres. Madame Sarah Kabunji depuis Londres. Kaye Moutalia Ngalia Kati. Merci beaucoup na tout bolingaka zini kumbi. Tobo sanité. Olivier Kabouikou l'ingénieur, Olivier Kabouikou l'ingénieur. Et merci beaucoup na papa Nabiso Félix Tshisekedi Béton. Les grands Moukish. Mouatombolo. Félix Béton. Tosilisi zini kumbi. Tosilisi. Oh, ou opposant. Mais je viens ngonga. Nazo boire président de la République, Yozo Bananga Tosilisi. À tout seigneur, à tout honneur. Numéro 1, 001, Nyemboga Nabiso, Mokonza Mboga Nabiso, Papa Félix Antoine Tshisekedi du Fachi Béton. Grande sœur propre Roselyne Mbombo. Roselyne Mbombo, grande sœur propre. Et merci beaucoup na Kati Botema, le sénatrice très intelligente. Maman Kati Botema. Et ce qu'on a beau à politicien. Merci beaucoup na Henri Mahangou Monga Makambu INC Yabiso. Merci beaucoup na Dadi Mangala. Espoir Yanjili, Dadi Mangala. Merci beaucoup na Ami Siniakeru, l'homme intègre. Merci beaucoup na Batutu Bolingarazini Kumbi, Hervé Lazana. Merci beaucoup na Milique de la presse. Pourquoi Milique de la presse? N'a tout pas dans question souga. Bon, pourquoi Milique de la presse? Tosolango Sogi, Adi de Mumbabi. Et monsieur Si. Merci beaucoup. Merci très cher abonné de. Très bientôt ici. Dans nos émission pour nous talisara ba maman. Ndengeni faut au chocolat. Ndengeni faut aux alana papa na mbetu. Parce que ça na basi mususu. Au moment na ebo alali na papa zo balusa mutu mupanzi parce que mutu na ya suki salité solo. Bablo on a très bientôt au solo. Merci très cher abonné de Congo Winner Télévision, c'est la fin de cette émission. Merci na ba diaspora no sondenge buzwa ki libaku yo kotsa biso na banda kuna bino sans permission à travers votre émission to le bela wana to pe simbote mingi na prudence ça c'est peu après très. Un grand merci aussi à Jiren Sifoun de moi na mère depuis Paris, l'international et Janice S1 mais j'étais sali. Un grand merci aussi à celui qu'on appelle l'infinitif Gilles Vassimba célèbre star Yanjili Tania Mukoko. To pe simbote mingi na Raja Fashion Police. Merci pour le soutien. Un grand merci aussi à DJ Carlo mise en place depuis l'ambassade. Un grand merci aussi à Benjin Zete Mali. Passe à Wata une fois de plus. Balobi li passe à Wata. Miliki de la presse, journaliste noyé, Aliapé. Et ça l'a bien. Cash, André Jampa, Natalia, Kakara, Hervé Kapelate. Miliki de la presse, Oyayope, Alia li passe à Wata. Et ça l'a bien. Très cher abonné, ceux qui bossent là qui n'a élément à Moukola Lelo et côté là qui bino na banda kunabino. Tu peux ça merci mingi na Adida Lumumba, Maboko Banque, Maboko triplé. Donc il mange d'or, il y a ça qui n'a pas caméra. Qui non na montage na micro za kinga wabino miliki de la presse ceux qui sont massi à zongité to kutani mikolezo merci na bandona so boza ko s'abonner na Congo Winner Télévision en tout cas soutien na bino zo sala nga bien les vrais des miliki de la presse bo s'abonner ka ça la bien bo partager les biso d'éléments oyo ceux qui sont massi à zongité na bino to kutani mikolezo ya protégez-vous bien on est ensemble merci. Papa, Simba Siko, Yamana Moutoumé Fouana.
Abonnez-vous massivement sur Congo